London TV. Calling na message. Bebana na galelo bazane sengo pona baruti. Lakini lo bansambe yo salanga bien. Vina nga mobimba natika mabe na makambo nyoso. Atuka naza mingi akoloba te papa. Libanza London TV. Libanza London TV. Libanza London TV.
tozelaki yo. Every day, every power. Au machinel, you are there. Au machinel, Cambo, jamais. Every day, every power, you are there.
oncle nanga moko apuyana biso te na benginga nga azaki aline mais nazaki vraiment na likola moto abengaki namoni atuninga pasteur bana na Canada ngali pasteur bana na Canada parce mais namoni ba publier wa pasteur baruta kofi na bise noko okosi ngai na yebina nuteke pasteur akufi ote pasteur akufi ça me fait mal na kiti na moto na tali na téléphone atindeli ngai vidéo atindeli ngai ba photo na ndima kaka te po pasteur ye moko ayebisaka biso aza héros tozokende enlèvement bozala fort mais nakondima te ke non lelo alo te lelo ondimama tobondela tozala makasi tozala te ke tobanda kotalatala mopanzi te pasteur aza pasteur na biso tolingaki ye mingi. Mais pasteur azalaki malade depuis tant qu'il a voyagé qui tondeni. Non, pasteur azalaki malade te. Pasteur akende ba repos ndenge akendaka. Kenda repos na États-Unis bi akenda Canada. Mais subitement to pasteur akufi. Na ba prédication ya suka ba balobi pasteur azalaki déjà ko annoncer, c'est comme si yayebaki ke nzamba komi pembeni azwaye. Non. Pasteur annonçaki te ke nzamba azwaye. Pasteur ateyaka kaka maloba oyo ateyaka. Biso de monaka oyo ate yango ya bandelaka pour ces message et ça te que notre pasteur bon nzamba zoye non et ça que message pasteur ate ya biso yango biso de zoaka ngo kaka même message mais ba interpréteur ba biso ba interpréter que notre maloba suka mais et ça message biso mo de yebi ninga te la biso. OK donc ils ont maloba suka te ça maloba suka message ba suka lo ba to ke ndika enlèvement. OK to ko enlèvement merci beaucoup ndeko. Merci za voisin nanga na kati avenue na vandi na avenue Chibangu numéro 6 nazaka na Fumusaka. En tout cas papa komona ekaka koseka esengo akoyamba mutu nyonso akoyamba yo akoyamba oka lokola bana oya ye na kati na brana menga aza brana misete naza catholique natika na yebi mabe moko te ya papa osoka ye azokota na esengo annonce na ye lobi esalaki nga pasi nga naza pembeni na ye mais nake koyoka ngo na musika moto azobenganga ke pembeni na bino pasteur Baruti akufi. En tout cas nayoki pasi makasi nauti église mais nalobika nakita nakabola pasi na bana na ye ya kati ya Lingomba. En tout cas eza pasi esali pasi ya makasi koleka nayoki pasi mingi mpona papa oyo. Donc malgré aux voisines mais boyebalaki quand même bambote bonjour. Bambote bonjour soki azoleka akotelema azopesa biso bambote en tout cas na esengo azobenir bino. En tout cas nayoki pasi mpona liwa ya pasteur Baruti. Voilà, merci beaucoup maman. Je crois que tout le monde va personnellement. Amatomoni awa na mawa. Oza mondimi ya Baruti tabernacle? Oui, na sa mondimi na ye. Nakala na sala 10 ans l'église oyo. Atenga liloba. Pe bana nanga nyonso na boti bango na message oyo. Bango nyonso pe bandima message bana nanga bakoli na ndenge ya bien na Kinshasa. Eza facile te okolisa bana basi na Kinshasa. Bana nanga nyonso bakoli na message. Pe bana nanga lelo oyo basana esengo mpona Baruti. Nakili loba nsambe oyo salanga bien. Vinanga mobimba natika mabe na makambo nyonso. En tout cas dans mingi akoloba te papa eza pasi na motema. Merci mingi akende apema na kimia donc Baruti asungi libota na vie de prière. Oui libota nanga mobimba bana nanga mususu bakenda poto mais moko nde atikala wa sambelaka sambelaka kakao ezali esengo mpona ngai liwana ye surprendre bino quand même surprendre mpo lobi 20h nayokaki mwana abengi ngai ayebisi ngai nakepa diagre moko tovanda papa papa d'abord te présenter sincère condoléances ceux qui okoki koyebisa biso na mokuse qui était le pasteur l'homme de Dieu papa Baruti. Le pasteur Baruti, c'est notre pasteur, c'est mon pasteur et c'est vraiment l'homme de Dieu qui a insisté sur le Seigneur
reçu la présence du Saint-Esprit dans l'homme. Il a été un modèle dans sa vie, que nous puissions imiter et suivre à chaque instant pour être toujours avec lui. Son ministère a des signes et des miracles de toutes sortes, et en condamnant aussi des doctrines qui n'étaient pas de Dieu. Alors, est-ce que le pasteur était malade avant de faire son voyage? Bon, c'est comme on a dit, un malaise, oui. Tant que message est comme la Kyo, réaction dans la liboso d'Akini. Le pasteur avait dit que si un jour on apprenait qu'il est mort, que nous ne soyons pas troublés, nous serons avec lui au ciel. En tout cas, merci beaucoup. Et un ciel que lui-même a déjà vu.